identité ya Bundes Irene Masiende que la rabino kaka ba histoire vrai pour esa la bino ba vrai makasi na banda kuna bino partout bozali na lobaka nzambe ya lola abate la bino na mabota na bino pour esa la bien makasi na boss chou na mingi ministre ya spe balobi moto moko bien wana tomona kambala moko Rita mingi na kati ya Londres balobi petit sœur chou na mingi za la Rita mingi ya José Maele na kati ya Londres tobosa na katela patrona Betty balobi yonde makambu moi so les mibali na mbongo za ka Betty la patrona na kati ya Londres motema vie na nga Achille Kapesa ndenge kaka tolobaka batu nyonso bandaka identité ya Bundes topesa ka merci na ma vivi na kati ya France balobi motema ya papa Guy ma vivi petit c'est propre ya mama na biso Fifi ya Breston na kati ya Bundes ngango na benga kae grande sœur propre la japonaise Fifi Tomo ndenge kaka ezalaka ndenge na ebisa bino identité ayaka ko distraire bino te masendo kaya kaka pour obet le ma histoire vrai pour essayer bino ba vrai makasi partout bozali ndenge tolobaka kaka Jésus revient bientôt bande konanga tolobaka yango te pona ko sepelisa kaka batuke masendo ke lobaka Jésus revient bientôt mais na ko rappeler bana nzambe ke Yesu azozonga mokile komi na makambu ya mabe ya pasi eza na ba famille mususu bazolela baza ya komi tungisa bande ko lisona ko betela bino lelo ezali pasi na mawa toko bete lisolo ya ndeko na biso ya mobali oboyebi na kombo ya Bendoson azali musicien bandeko tomoni ba photo ya mwasi ya Bendoson ezalaki donc partout na ba réseaux sociaux tomona ki ba publier Bendoson abeti mwasi tomoni biso nyonso esalaki pasi mais bandeko toyeko yoka ba vérité famille moke uti ko benganga azali mwasi ya liboso te o Bendoson abeti na niveau wana eza pasi na mawa Bendoson azalaki na mwasi moko botokoloba azalaka pof ndeko na biso ya mwasi na kombo ya Sandra Kalonji esi ya kufa azali mama ya mwana ya Bendoson bandeko nanga eza pasi na mawa tobanga nzambe ndeko na biso Bendoson soka kozwa grâce tongo lundenge tolobaka ya kolanda identité na émission oyo kima na makolo na Yesu ndeko na biso ya mwasi Sandra Kalonji akufi na âge ya 22 ans ezali pasi na mawaliso na zobeta bana lemba bayebi yango parce que la fille azali mwana ya zone ya lemba azali mwaso Bendoson abotisa mwana alongola kie na Congo amemaki na Afrique du Sud baki ekosala vie na bango kuna bandeko eza pasi ya courage na libota ya Sandra Kalonji nzamba lola apesa bino susu makasi encore une fois pe molimo ya Sandra epe makimia bakendaki na Afrique du Sud kuna bake kosala vie na bango Sandra bandi zemi na ya mibale parce que bazana mwana moko babota na Bendoson bandeko nanga bolanda identité très bien tant Sandra bandi zemi na Afrique du Sud eloko ni esalaki pasi voisin moko bazaki pembe na ba Bendoson azali kopesa kosolisa Sandra kopesa eba mbote ndenge ezala kaka selon lisolo ya famille Sandra bimaka kendo sa ba course na ena zemi azozonga bakute na voisin bazo solola Bendoson asilika pourquoi zo solola na voisin wana akotisa Sandra Kalonji na ndaku mama ya mwana na ye azalaki susu na zemi po bota mwana ya mibale abanda ko beta mwana mwasi ya âge ya 22 ans bana lemba bako comprendre lisolo na zoloba ezali pasi na mawa Kobeta ka jeune fille na biso ndeko na biso mwasi Sandra ayaki kolongola libendo balataka na pantalon to diembe esaka boya longola ki abambaki mwasi na libumu mwasi azalaki na zemi bandeko eza pasi na mawa kolongola mutu mobimba na famille na ye boye pona kobeta eza mawa bandeko nanga bo partager vidéo bokanisa ki Bendoson mwasi ya liboso abeti o tozomona me eza mwasi ya liboso te mama ya mwana na ye Sandra Kalonji akufa na 2010 na mois d'avril bandeko ba vérité ya liwa ya Sandrine ezali ebele yango tozobimisa famille ya Sandrine ebengi nga grande sœur na ba famille ba bengi balobi identité beta biso tant to moni ndenga beti mwasi esali biso choc parce que Bendoson azana mwana na biso Sandrine atika lelo mwana kosala ba 12 ans azana maboko ya Bendoson tanga beti mwana mwasi ona niveau ana zuli bende wana bambie na libumu après bitumba ndenge zara na bolingo yoso bakoma eko vivre mais Sandrine atikala ki na ba douleur Sandra koma ki na ba malaise azaki sous bien te santé koma eko tungise parce que ande komona sous bien te
bamabe kaka na nzoto tanga mwasi azemi akosala nini azalaki mpe na mikanda vraiment ya kozela traitement na kati ya Afrique du Sud vraiment te bandeko loko nini esalamaki na bomo ya Sandrine ezali pasi na obeta lisolo na choc parce que na soyeli na famille natali niveau famille eza na choc esalinga bien te tant que mama moboti Sandrine azali petite sœur epa na nga mwana akenda avant bandeko na ngai tanga beti mwasi bandi ba malaise ba douleur ebandi ko déranger mwasi azaki na mukanda tazobomba ka ba pasa obomba ba tangu passe komaki makasi abeteli copine emoko lisolo copine akeko betela bana lemba nde bana ya quartier ya lemba bayaki kozwa ndeko na biso Sandrine basa intervention ba memena hôpital ndenge za po passe komaki vraiment makasi le temps ba koma na hôpital babike mwana esi akufa banda mobala betaka ye bandeko boyoka lisolo ya pasi Benderson azali musicien ya Congo RD Congo eza pasi na mawa babandi koluka bapo batala mwasi ndenge ezalaka babi mwana deja azalaki décomposé na libumu mwana se abebaki apanza na bimisima ya verre ma ekoti mama na batrompe na barembe organe ya mama Sandra na biso ebebaki leta babunda babombisa esimbaki te nzamba zwi molimo ya Sandrine pona kobeta ya Benderson ba mama boyoka ezali pasi na mawa pona nini kobeta mwasi oya boteli yo mwana tina niveau ya liwa bato bako ke Benderson akufelaki mwasi na kati ya Afrique du Sud ezali Sandrine Kalonji akufa na âge ya 22 ans akufi na mois d'avril na 2010 bandeko na atikaki mwana na ye mwana tilela za na maboko ya Benderson ezosala pasi na libota ya Sandrine bandeko esala choc na libota oh parce que Sandrine no babetaki pa Benderson autaki kokufela papa na ye kaka bauti kokunda papa na bango nde mobali ayeko beta Sandrine akufaki ekuti mama abota Sandrine na se azolela nanu mobali ayo kasusu sango babomeli mwana Afrique du Sud bana lemba nzambe apambola bino na bolingo bozaki na ona organisation na famille corps ya Sandrine ebimaki ti na Congo choc wana mama na Sandrine ti lelo atika na douleur mama ana lelaka tala mama uti ko perdre mobali na ye na tamu ki a perdre sous mwana na ye ya 22 ans bandeko eza pas si Jésus revient bientôt pona nyo koza mute mabeti na niveau okubanda ko betaka basi eza malamu te na basi balinga mibali ba betaka bango bo sosola betelo konesika mabe o perdre vie na mo bimba eloko eleki vie ezate eza pasi na mawa mwana mwasi Sandrine akufa na âge ya 22 ans Sandrine Kalonji aza mwana ya zone ya lemba famille eka na choc tina nini bamemi lisolo pa identité beta lisolo bat bayoka kaka be mwasi Benderson mama mwana ne akufa na Afrique akufela ka ndenge nga na expliquer bino histoire ezali vrai famille mutu epesinga ba photo bozomona avant émission banda ba photo ezali ba photo ya Sandrine mwasi o atikela Benderson mwana mama ya mwana ya Benderson akufa pona kobeta na zeni bandeko eza pasi justice ezala à côté nini justice eza wapi pona ba mama boye pona nini kolongola mwana ya 22 ans na mukili ça fait mal bandeko ya Sandrine batindi identité beta lisolo apanda sango na famille congolaise pourquoi batali niveau Benderson abeti mwasi esali bango somo babi mobala zo se comporter boy kobeta mwasi boni mwana biso atikala epa na ye Benderson apesa biso mwana ya Sandrine eloko to senga na Benderson famille eza na posa ya mwana ya Sandrine pourquoi bazomona papa niveau azo vivre ko beta basi bakomi ko banga pona mwana lelo faza na âge ya 12 ans bandeko ya Sandrine babanda ko benga Benderson selon lisolo basala tout balongola mwana Afrique ba mema mwana poto Benderson alingaka te akoma kokima bango ti na téléphone selon lisolo papa na koyebisa eloko moko nga naza ndeko na ya mwasi soki okolandanga eloko eleki nzambe ezati kobeta mwasi ti na niveau liwa ndeko na nga mikitisi pa nzambe lapa kobeta basi mbabotaka bino biso toza ba mama na bino biso mtobotelaka bino bana tosalaka bisengo po bino bozala boye mibali bolingi basi maboyebi kopesa basi valeur na bango ya kibo mwasi te
papa nanga tant eza mauvais. Luka oso na famille ya Sandrine mikiti sa senga ta pardon. O luka boso la parce que moi na Sandrine azana maboko ya Benderson tindenge tozolo baboué. Donc moi si comment na ba réseaux sociaux ba beti pa Benderson ezana ngo étrange te ezate ke bangisa te kamwisa ezali façon na ye pareil ya ko vivre na basi ezali mawa. Sandrine na âge ya 22 ans atika mokili pona kobeta mwasi akufa na zemi pona koloba ke bakufa batu mibale aboma Sandrine aboma na mwana o azana kati bomu ya Sandrine ezali pasi juste en tenga tu sabino parce que famille ya Sandrine ezara na douleur ti lelo vu comment na mwana bango ya 22 ans abunga kaka boye puis mwana o ya tikala mama na Sandrine koko azaka na posa mona kata koko ne alongola kai susi ya mwana na ye Benderson apesa bango mwana te tant ba moni ba photo nenga beti mwasi onde sel babi non photo leka na ba réseaux sociaux photo lukata justice landela biso toza na posa ya mwana ya batu ya Sandrine famille longola ka souci atako mona mwana wana babi bande kone babi lelo mwana wana fois la 12 ans azana maboko ya Benderson bien kaza papa na eme façon ya vie ya papa ya kobeta ka batu boye ba famille bakomi ko bangela mwana bakomi na posa bazwa mwana bango eza pasi na mata on alobaka bande konanga toki maka mingi pa Yesu toki maka mingi na mabondeli botala bandiwa ya basi beta botala ka photo tozomona ya mwasi ne o atomoni ya bala na mariage niveau abetelier bandeko eza facilité komona mwasi tina mbete hôpital ba pota bopona ni ko beta mwasi kozo beta nyama ata kutu nyama soka selo kote bengane ka chak ende na e oko beta nyama tina niveau na pona ni asuyo eza pasi. Merci pour la fidélité de notre identité à Bundesliga kaka na ba histoire vraie et ça là qui juste pour na ko annoncer to ko yebisa peuple congolais partout aux ali liwa ya Sandrine Kalonjine de ko na biso akufa na 2010 et ça là qui cause ya ko beta dia ko beta mobile aya ko bamba e sentir soki libende na libumu nde sala ke mwana mwasi akufa mwana kufa na libumu amiye bakate eza pasi nzamba pesa libota o makasi apesa bino vraiment kimia. En tout cas, ndeko nanga Benderson, so kozwa grâce tongo lui akolanda identité mikiti sanzamba tombolo eloke de kitika na mukileza te. Kozala musicien, ozana na dans disons na pouvoir to possibilité à kozwa mwasi ya ndenge nyoso o lingi na vie, c'est bien, mais pesa pe basi yango respect o yozozwa. Non kozui mwasi ko beta ezana makamsu ba solo laka et puis ndenge Benderson na beta mwasi akufa na zemi soki vraiment za mutu abanga nzambe akoy ko lapa ko beta basi na vie na mobimba mais azo continuer ka ko beta eza normal te eza pasi dans l'histoire na beta ngo na bolembu na pasi nde na soyena famille ya Sandrine niveau baza na choc comment na famille lelo to babenga bazolela babira ntoko makolela tanto moni su ba fota mama so to leli lisusu to kani susu Sandrine atukanzamba pesa mwana mwaso babetaki makasi sikazali abatele azala kimia azonga vraiment ndenge azalaka makile na Yesu Christ ebatela mwana mwaso esiki azali mais soki okobongisa na mobali ndeko na conseil la pisa ekobeta mwasi mema ina nzela losambo mibali su babeta rabasi pona koboma te okobeta nga bo nyatinga eska mabena kufi mais ozaki na poso bomangati tango nyati demo ekokota demo zara na biso ka pembeni soko tika mo distraction porte fongami asali business ne akei Benderson ndenge déjà beta mwana mwasi Sandrine Kalonji akufa normalement na bo moto na yo okobeta su mwasi te poko mwana mutabeta déjà mwasi akufa azo continuer ko beta luka basali na nzambe babondela nzambe eza normal te et puis soki okobongisa na famille ya Sandrine te olongola molimo ya mwana na bango yeba keliswa nzambe ezotala yo. Merci pour la fidélité ndenge bolanda ki identité ya Bundes nzamba lola akanisela bino naza vraiment fatigué na kobeta lisolo